Personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est l'horaire à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, toujours Namasolo, Yamapango, la personnalité TV na Katia Bibwa. Toza na Katia Bibwa, tozongi na Katia Bibwa. Ndenge karato mesana kosela bino mosala tinati en tout cas et bosenga tope kotambola yango saka mosala na biso toza déjà na Katia Bibwa environnement yango yo ndenge bozomona donc en va tokota na lopango toza déjà na avenue ya munene ndenge bozomona toza na avenue ya munene esika motuka eza na facilité ya kokoma ezali non loin na makadama na liboso na nga penza kuna so tangi su à cette parcelle de okoma esika makadam ezali aveni yango wana ndenge bozomona na simananga aveni yango wana donc tokokota o tozokota oyo yango ndezali aveni ya place oyo toye vraiment na sire bozala de cité eza na ba primo copé abordable tobika bozo déclarer likambo etali prima oyo eza na ba primo ko abordable penza na sire Brosepela, vous allez brancher, scotché, na kati la personnalité TV, car ndenge to salaka. Esika yango yo to komi déjà, to komi ndenge bomona na bilili esika papa atelemi eza esika lopango na biso ebandi esika bomoni yango eyeti na portail oyo esukiti na bordure wana eza esika lopango ebandi pe esika esukeli portail yango bomoni ezali clôtureux malgré ça vraiment achevé te tokota na kati pona kobeta masolo koyeba kaka ndenge ezaka na kati la personnalité TV to bandara libanda to kotaka na kati pona kosukisa to bandara na kati to sukisa rape libanda mais to bandi libanda pona kosukisa na kati tozokota déjà pona kolakisa bino ba image esiko bomoni na tie lokolo eza esika limite e bandi esika limite e bandi yango ekeiti na coin ya Mirwana esika obomoni ti na coin ya Mirwana yango ezali le esika lopango esuki donc ezaki lopango monene ba divisango en deux parties mopanzi oyo yango etikali mopanzi bozomona ndako bazotonga yango esi ekei donc ezaki lopango mobimba bakaboli yango en deux parties mopanzi wana si ekei etikali nde mopanzi oyo bozomona wana ezana inachevé esi ekei donc koto nde na ngambu oyo yango nde mutu ezali eza na ndako ya chambre salon eza ndako ya sika eza ndako ya chambre salon ndenge bozomona bilili eza na espace monene espace yango na liboso na sima pe espace ezali openza okoki kotonga pe toilette okoki penza kotonga toilette pe na liboso awa espace ezali okoki kobakisa ndako kaka ndenge bozomona bilili babi awa ezali ko mesurer 10 mètres sur 20 10 mètres sur 20 donc espace yango wana ekeiti na sima courant ezali ndenge bozomona courant ezali babi koto bazara na difficulté courant te mai pe ezara penza na difficulté te boyebi bino moko bibwa en tout cas ba mai ezali babi ezali 10 mètres sur 20 na 10 mètres sur 20 babi batiango 25 000 à discuter babi 25 000 à discuter toza non loin na makadam donc toza non loin na makadam tozo tambola pendant l'accès ndenge tobi eza na espace pe na sima tozotambola penza po bomona espace oyo ezali na sima oyo ekoki kopermettre yo bordure yango oyo ekaboli biso na bavoisin donc mopanzi wana eza dia bavoisin dalo bomoni ezotongama na sima eza dia ya bavoisin dale ya toilette eza ya bavoisin ndako pe yango wana ezotongama eza ya bavoisin donc mopanzi oyo ya biso o etikali yango espace penza ya utonga toilette
ezali espace ezali wana espace eza na nsima ya ndako. Donc otoyo obakisaka mwa mire moko na katikati po ekabolo na bavoisin omatisi mpe na mwa liboso. En tout cas moto akosomba awa akobénéficier na portail eza déjà eza mpenza portail ya bien, portail ya monene na ndako ya chambre salon. Babi eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki. Yo moto zui mange, en tout cas benga biso contacter la personnalité TV na numéro oeza na ba ya écran na yo okozwa biso na facilité to beta masolo kaka ndenge to mesana ko beta masolo. En tout cas ko banga prêter babi 25 à discuter. Donc koma beta masolo biso toza wana tozozela bino maboko penza ya kofungwama na kati ya la personnalité TV na kati ya bibwa. Donc beta masolo biso toza wana pona bino ba voisin bango wana bazotonga kuna lisusu bazotonga ndeke koma système sombi mwa lopango no munene ubandi ko kata ndenge pe awa bazokata ba voisin bango wana bazotonga yo pe soko zui awa so poko buka so ipoko bakisa. En tout cas zo dépendre car na yo po espace eza penza munene babi 25 000 à discuter. Donc benga biso toza wana pona bino. Toujours continuer na kati ya bibwa esika na telemi esika moko toye ezali kosangisa baveni mibale. Donc na nsima na nga eza na aveni mopanzi mpe aveni yango wana mbala moko. Donc lopango bandi na coin wana kuna oui des avenis baveni yango yo environnement yango ndenge bozomona bato bazali vraiment kotonga bato bazotonga penza bato bazotonga mbala moko penza aveni ya lopango yango yo ezali kuna na bordure kuna penza na suka na mwa suka yango eyeti esika mesa oyo ezali eza lopango ya monene tozokota pe na kati pona olakisa bino. Donc environnement eza bien car ndenge bino moko bomoni penza na bilili tozopusana pona kokota kobeta masolo ndenge kezaka na kati ya la personnalité TV. Toza na kati ya lopango toza déjà na kati lopango yango yo ndenge bozomona bilili na mopanzi wana porto bomoni ezali chambre salon na mopanzi mosusu obomoni ezali deux chambres salon. Dans lopango eza monene eza clôturé ezali peu na portail ndenge bozomona espace eza vraiment ya monene eza na espace ya monene ndenge bomona na bilili lopango ezali clôturé. Balobi lopango ezali ko mesurer 18 mètres sur 20. Ils ont mesuré 18 mètres sur 20. On est allé terrain, dengue bozomona, terrain penza, ils ont un espace à monene, terrain au bozomona, nyonso. Ils allaient penza, un espace à monene, tozo baluka, na sima, pour nous collaxer bino. Espace mususu na sima, pour ils allaient na toilette, na sima. On a nyonso bozomona, ils ont toujours espace. Il y a 4 lopango. Les espaces à kati ya lopango eza penza ni espace ya monene okoki kotonga lisusu obongisi osali vraiment comme il faut. Wana kuna ezali mopanzi ya ndako ezali yango keiti na sima penza eza mopanzi ndako bozomona ezali deux chambres salon kwa monene ebongo kuna ezali chambre salon moi tokota na kati eza te po bato bazali kofanda ndeka tolobara soki tokoti na kati te c'est que eza na bato oyo bazofanda courant ezali bapoto yango wana bozomona. Donc bazana mai penza pembeni vraiment mai na kati ya lopango eza te mapa bavoisin ezali soki olingi okota mai okoti mai donc okosomba kutu batuyo bien ebele penza te okosomba batuyo ya milai penza te. Donc en tout cas nyonso ezali penza eza penza na ndenge moko ya bien penza baza nolo na makadam mutu keza na facilité ya kokota awa toza na sima espace ya monene eza pe na sima toilette yango wana batonga na douche
toilette yango yo na douche batonga penza batonga ndenge bozomona bilili batonga ngona ndenga bien espace pe ezali vraiment espace yango ndenge bozomona donc espace onyoso ezakara na sima ya ndako balobi awa bakie mosika te batie 35 000 à discuter babi 35 000 à discuter na mesure il y a 18 mètres sur 20 babi 35 à discuter totuni to lukato ye babi ezaka lisolo ya mosombi na moteki babi na kati ya Kinshasa tout est discutable en tout cas soki osepeli na image ya lelo sepeli na terrain oyo benga na ba numéro na biso il y a fichu na ba écran yo en tout cas toko yambayo tozozela bino maboko ya kufungwa madoke biloko to sala kango non seulement poto déranger bino to poto to lokato extrapoler prima to sala kabwe pona kolakisa bino Tokyo Boumanate, toza biso na biso entre nous les Congolais, babi 35 000 à discuter donc beta masolo ozweloko ka ndenge bozomona penza bilili eza lopango munene ndenge bozomona ezali na banda ko mibale chambre salon na 2 chambres salon ezali ko mesurer 18 mètres sur 20 baza non loin na makadam baza penza mosikate na makadama donc baza mosikate na makadama plus mutu keza na facilité ya kokoma ba voisin bango wana bazotonga penza comme il faut ba voisin bazotonga penza nde kara ekoma nango osombi obongisi ba voisin bazotonga ma ezali pembeni penza donc ma ezali pembeni na 0 mètre mai ezali pembeni doza facilité ya kokota ngo pe na kati ya lopango na yo en tout cas biso tozobenga bino bandeko na biso tozobenga bino penza boye belé na kati ya la personnalité TV bokota na kati ya la personnalité TV en tout cas on est là pour vous tosala ramosala pona bino ma eza pembeni na serbomoni ndenge bato bazotoka mai donc mai eza pembeni eza te ke ke koluka mai soki wapi te mai eza pembeni oza na facilité ya kokota ngo na kati ya lopango en tout cas tobengi bino bokota s'abonner à trop na kati ya la personnalité TV pour koba kosala ba découverte d'ensemble avec votre humble servante Vinicia femme noire pièce contre pièce donc tozobenga bino na kati ya la personnalité TV s'abonner à trop bozala toujours branché scotché sur la personnalité TV pour kosala ba découverte. En tout cas, merci à trop na bino nyonso bozali kolanda biso na kati ya la personnalité TV. Merci à trop na MBC bazabakana ya mo général John Kimbambo, merci à trop na Arlette Matoko Liswa Nzambe, sans oublier Badiva Wasudia Givwa Mama Bokobonk na kati ya London City. En tout cas, merci à trop na bino ba membre ya soutien ya la personnalité TV. Merci l'ingénieur Metinti Mazala qui on a nasima ya caméra. Merci pe na ba commissionnaire o batambwisaki biso na kati ya bibwa. En tout cas merci à trop na bino nyonso o bolandaka la personnalité TV tozo senga na bino boko bakozala toujours branché scotché na kati ya la personnalité TV pona kokoba kosala kokoba kotala babiloko penza ya bien na kati ya la personnalité TV biso tozawana elongo na bino donc mosala tozo sala ngo pona bino.